Mbote bandeko nyonso tu ya Bongani Media. Ils en ont passé avec beaucoup d'amertume. Na mawana motema nde to osela bino lema lelo. Tozanga bona belema ya concert ndenge musique ebetaki. Ndenge nini bato bakotaki na stade. Tolengaki tosala elema to traiter yango et puis to tineli bino yango po botala yango. Mais makambo tomoni na stade tozo komituna. Nzambo balakaki biso. Nzambo bayebisaki biso tokozala na rendez-vous na ye. Est-ce que Nzambo ngwazalaki? Nazoyeba te mokili oyo ezokende wapi. Nazoyeba te vraiment. Na makambo Nzambe ekomi lokola mabote na biso ne kabonaka kala na basera wenge otomonaka bato musu baza kota wera bato musu baza kota jibe. Ne makambo to vivre ngo mikolo na kati ya bonzambe. Oui, préférence ekozala. Nga na préféré Moïse Mbiye, moninga zo préféré bongo Mike Alambai. Mais oye komi na kati ya polémique komi na kati ya bonzambe na ebité. Est-ce que ezaka koluka lokumu ya kati ya mokili oyo to tozoko tombola kombo ya Nzambe. Na baluyeme na bango ezali tombola kombo ya Nzambe. Tozongisa Nzambe na stade. Biso nde. Mais sikoyo résultat lilo. Botala ndenge nini nombre ya bato bakufi. Soki chaîne nationale ou RTNC et pesi bongo estimation ya bato bakufi. On a tous acquis déjà na ba 15h 16h ya publié yango. Et acquis déjà na ba 7 morts et beaucoup de blessures. Et bato musu bazana kata ba réanimation. Siko bazana kata ba réanimation wana balamugi pété ba kufi bango nyonso. Bibembe nyonso tout o tozo compter déjà plus de 30 morts au ina vijana. Plus de 30 morts. Basine ba kufi ebele mibal pe bazawana. Bana kut ko bunga koloba te. Ebe ba bungsi bana na bango. Tozo kende wapi na musique to benga soi-disant musique chrétienne. Tozo kende wapi. Na minute o to beta masolo te ke Mike Kalamba ya tondi si stade. Aleki soki pe Moïse Mei na rotondi sa stade. Mais to beta masolo ya ba vie perdue. Ba perte de vie ya ba Congolais. Ba perte de vie ya ba Congolais pour ba maman ne ba kufi ebele et ça la passe. Makila ya ba Congolais tangi lelo makasi. Je me demande place Nzambe za wapi na kati ya makamba. Ne mutuno zako mituna place Nzambe za wapi bandeko na ngai. Yango eloko na osenga na binu na ngonga oyo soko ebeki ndeko na yo akenda ki stade bengai pour ebele ba retrouver bango sans ba carte sans ba pièce d'identité ezate pour des gens na kokota na compte so na sac ko na bloco ni bloco ba monsieur etikalaki la monsieur pareil atiki sac na ina carte ni ina carte la monsieur na entrée wana pareil ba ibeki pe porte-monnaie na carte d'identité na ye. Meka kobenga bomi tunana po bakufi ebele na ngonga oyo to mituna te soki concert eleka ki ndenge nini mais kasi na passion na motema tozana yango bato bungisi bandeko na ngai to bungisi bongo ba mama na biso bandeko na biso abasi bandeko na biso mibali sikoyo ezoyeba na te. Na otika bino bolanda mwa mukie ba video na vijana ni bazo otika ba corps boyoka ndenge ni bazolo bandeko musu bazolo ba bakoma komba nani naza responsable bakoma koma musicien to nani o mais koma musicien bakoma musicien ndenge aussi longtemps musicien te mda otika ko ba corps wana batu mutu mususu bo bamoni otika ba corps bakoma komona abite koma na koma musicien obokazi ko bakoma nga obazita koma musicien tala botala eza mawa je me demande ce que
nzambe azalaki wapi na kati ya makambo? Nzambe azalaki wapi na kati ya makambo? So toke ba concert bato moki bato so kufa. Toyepe awa oto lobi concert soi-disant ya nzambe. Ba so kufa pe kaka. Est-ce que il n'y avait pas de mesures sécuritaires? Oh, et ça qui salaki batuba kufa belé boete. Ils ont dit bah kena ki bongo ceux qui peut marche moko boye. Déjà muto azolonge pa na bango, azolonge pa na ye. Azolongo landa ko baboti na ye, tu landa ku na ye na makanisi ke na kota so stade nego tunda. Na kota so ki arobete be musique le ka Moïse Mbile. O te lo kwa ba toni saki ngape za muta mai karamba ngape na ko tondi sa stade. Siko muto lo ka makanisi wana so ki frappe ye. Mais à reconnaître facilement. Badbao qui n'était pas dans le samo. Badbao qui n'était pas dans le prier. Badbao qui n'était pas dans le salle explose, ne ba loba qui explose célébration. Et ça passe. Est-ce que Jésus était au centre de tout ça? Est-ce que Jésus était au centre de ce concert? C'est ça la question. Et ça la passe na motema. Et ça la basi mususu baza wana. Baza ba fiancé. Fallait babala. Mais ta ninga père de vie na likola lo yenge. Likola lo yenge. Tout ça est batté, tout ça perturbé, tout ça perturbé, tout ça perturbé. C'est la seule question que je me pose. Est-ce que Nzambe azalaki wana? Est-ce que pas Nzambe azalaka ma nino liwe zalaka? Moi je pense pas Nzambe azali liwe zalaka te. Liwe zalaka te bandeko na ngai. To lobelango qu'on se le dise. Et si quand Nzambe azali arosala de sorte que mamutu eleka malamu parce que yaki pona ye, to yaki pona ko sepela ye. Et ça concert liboso te. Oye beta ma concert chrétien beta ma non. Et à ba concert au Kendaka, na ba tene de la Gombe, au Kendaka ba concert partout. Partout au Kendaka, on a Kinshasa. Ba bazarape belé tondi. Mais oui, Moutaros est étouffé. Mais c'est comme il y a un niveau de perte de vie et commis et le comment a n'habité non et le kelanga et puis passe dans le bande ko nangane baza ko kufa. Bande ko nangane ba kufi. De ya mona passe nangai. Tous au téléphone na biso to benga ba inok ba tuno soto eza bino boza na poto benga famille tuna soki ba tout baza complet parce que ya ba tuno soto zo yeba te nemba zo tsa ba ona ba mort bongo botala bino moko ezo yeba na te. C'est très difficile ya kuyeba yango. C'est le moment tout ça l'effort wana ya kuzongela Nzambe. C'est le moment tout ça l'effort que zonge la bonzambe na biso. Concurrence loyale to boyite. Mais ce que koti concurrence moko po to bomana. Po to ça ce qui le konini. De komi mabe. Interprétation et komi mabe na minute yo. Kini na minute za ko ya koningana ya ko bouger. Batozobi tuna mais azagi pe trop sir avec ya otondi sa makasi boye azagi trop si pas yeba makamuna ye akoko luka ba mort akoko luka ba musicien et donc makame comme belé. Permettez-moi lelo na c'est la bino ka rapport moi prise de conscience wana boto za lanango na lobi bomona ndenge nini concert et salemaki bogo zo ba vidéo et puis to ko sala ba analyse sur yango. Botika ba commentaire bolo ba makanisi na bino tokozo mila wana soki pe tolobaki mabe bokomi na biso bolo ba obino bozo kanisa ya malamu obino bo kanisa keza bongo mais kasi passe na ngana minute yo ezane ba congolais ba kufi ba mama o batiki biso e bana o ba bongi tisiko bazo mona na te de passe na biso.
Napesi merci na bandeko bokoma te. Napesi merci na bandeko oyo balandi biso na bokebi. Bokomela biso batigestion na biso. Tokutani bongo. Mbala nsima. Merci. Donc, tu vas confiner la guerre est. Hein? Olobi? Plein à manque, plein à stade. Plein à manque, plein à stade.